Babina sali pour Lingani Tanga Masolo boucle. Linge bozalaki ebele ya kolanda magazine ya bino Lingala News. Babina sali pour Lingani Tanga Masolo boucle. Pour le last, un bon monsieur, un bon papa. Et je vais ajouter aussi un frère grand-père. Puisque Nenga Zalaki n'a pas coconaïe à 4 mois, n'a pas coconaïe, n'est pas coconaïe, il était un bon monsieur. Ça c'est pour que ce soit profité comme ce mot. Voilà mon nom. Nature naïe, Azalaki responsable. Oyo, au côté à côté, il n'y a pas de naïe. Ni balé à Bassi, n'a pas coconaïe. En tout cas, il était un bon monsieur. Donc, comment dire la famille. Donc, comment dire la famille, puisque c'était vraiment un bon monsieur. Donc, voilà, pour le sens, on n'était pas profit dans le bazar, un bon monsieur. Non, je n'ai rien à gagner. Puisque les réalité, il y a lié. Il y a des abattoirs, des journalistes, on a des questions, on a posé, à Tabazac, au juillet, réseaux sociaux, en tout cas, ça est toujours humble. Pour ce qui est humble, il pouvait même abandonner. S'il n'avait pas abandonné, puisque certains messieurs-là, il y a un bon bamatam, il faut minimiser à bon terme. C'est quelqu'un qui minimise les choses. Même les parents, on était très bien, on faisait des blagues, même le dernier jour où il était à l'hôpital. Il m'avait appelé, il m'a dit que non, papi, viens. Malade, il y a bon, malade, il y a un santé à Moukimotoye, mais respiration, ça veut dire que je suis bien été. Comme il tout le temps, sauter il faut avoir la voiture à son temps, après, il y a un matin qui est là. Avant, il n'était pas comme ça. Donc, c'est ça. Malade, il y a mais je savais que c'était un grand changement de santé pour lui. Donc, moi-même aussi, comme on faisait toujours des blagues avec lui tout le temps, je lui ai dit non, il faut aller à l'hôpital. Ah, papi, je sais, je vais partir, je serai à l'hôpital. Je voyais même comment vous commencez à respirer, malgré Azamboune et Netinga, respiration d'ailleurs, ça a vraiment bien été. On a puisque lui, il était toujours renouvelé. Mais la dernière jour, on a mon acquis chaque année, on a fait des émotions à la galerie, on a la galerie Patumalata. Azalaki na kata voiture na moninga ah papi yaka puisque lui m'appelle comme ça donc il voulait me payer il a dit ah chaka on guindi ah on refuta na barere oyo kwa mukoza na mona mosepela makasi ta bi c'est ka bon a dit ah yo yaka yo epika mambo mais c'est chaka ce qu'il faut que les hôpital mènent à mon santé d'ailleurs ils ont permettre de respiration d'ailleurs ils ont des habiletés oui comment pendant temps et belé la carte hôpital alors bien vraiment na ko l'hôpital après nos collègues na yo bazala na ye collaborateur na ye vieux Socrate donc c'est les azalo ko l'écrivain na ye puis c'est na mona bazala ba ko balé ya ko na Socrate pe ayi wana là, nous allons faire des blagues comme l'habitude de la Sexaraye. Nous allons dire, ah, chaque malade, nous allons aller sur l'hôpital, au Koufi. Nous allons remplacer. Il y a un séquel, on va sur l'hôpital, on Koufa. Sur l'hôpital, il faut s'appeler à remplacer un artiste à danger. Bon, artiste à danger sera à Koufa au Koufa. Mais dans le Koufa, il faut dans un jour. C'est que tout ce qui est là, on est plus vieux sur 4 petits commentaires. Il y a blague ensemble. Et puis c'était ça. Mais tout le monde dit banda banosaki Chao Congo à Koufi, mais na salle na yo oyo ya papi palata na kati ya galerie pe na flat na yo opesi bango stade pendant les temps wana benza. Bon, na pesa ki place wana premier jour il annonce ya liwana ye puisque j'étais aussi choqué. Bon, avant même à Koufa, c'était mercredi. Abengaki nga atikela nga mbongo ya 1 mois ya loyer après atulinga papi nyongo na ngai eza combien ngai ah chaka yo oza na hôpital tokosola no basolangi yango te soki obimi
tokotala kaka kaye mpo nga prêtre ezalaka na kaye bon natindeli yo $300. Après mwana na ye ya mibale mpo nayebi abenga parti ya France papi papa aza na niongo ya combien alobi niongo soka natala kaka na kaye mais namoni auti kofuta ngai $300 abi okesa pa problème ezati yango namonaki ntango ye moko abengalaki nango papi ozotala na l'hôpital ekaki achaka coûte que coûte lobi fo nazala na oya kotala yo o makambo niongo tokotyango te moto nyonso atanga mpe nango bamenga mpe na locataire okotya makambo te moto aza na santé ya bien te mpe azalaka te hôpital bosola na ye mpo alibele yo mbongo mpo mbongo wana moto asombaka bakisi te ntango nayokaki sango ya biwa na ye j'étais vraiment choqué parmi mpe bato bazalaki choqué yango nalobaki non sale epai na ye eza gratuitement malgré l'église mpe esamelaka wana tozwaka mpe bafete tozwaka mpe bamatanga nalobi non sale so ezongi so azwa sale gratuitement mpo na ye ndenge tozalaki ne malamu apande epanaka mpe mpe 5 ans c'est un bon besoin mpo tomoni ke sale wana bafete yaka bamatanga mpe yaka bato basala bamariage mais okabi na bambongo nyonso wana otiki na yo mpo kaka na motu oyo bandeki kaka kofutela na bapartement na yo normalement il était bon monsieur comme je te dis toujours azali moko humble donc nakomaki koloba te ke non fo akosala donc bataka moko opesanga mbongo te nakoki kosala te namonaki ke tolela ye na ngai na bato mosusu na honneur moko malgré lelo ekomi na 3e semaine je ne peux pas changer nakele kokuna obien famille na ye or toyoki kozwi mbongo moko boye soki monta moko boye soki boluka bofuta sale non peut-être bango bakoloba babili te kogardaki biso na sale mwa 1000 francs yango mais tokoki président apesaki bango mbongo bon likambo ya président c'est vrai président apesaki mbongo naza ko pouvoir nango mais makambo mbongo nanga na kokota te naza kuna na kati te eza kointeresse nga te eza makambo ya bafamille na ye na bami na ye ya bamusicien ou bien bami na ye ya artiste à danger po ya bane koyedeka bamusicien te asalaki mpona motu nyonso donc oyo eza problème na bango ngai naza bailleur na kozala limite malgré nazoparticipe na masolo mbongo ndenge banaye kolinga na badiba nazozala te mais nakokota ngo te ça me regarde pas mon problème seulement que place na pesi ye pidate kokoka bakunda eleka emo na yo ya letanki babi bazolanda yo mpo mosusu babiki no papi palata azalaki na ete azalaki na poto ye makambo ya char kongo ayebi te letanki yo ozali nde histoire vrai ya char kongo mpenza yo ovivre ye boye ti ndenge azokende bon poto mpo na nde ezalaka mboka mpo mboka nyonso i char ya kongo ali nakendaki poto na novembre ya 2022 jusqu'à présent naza na mokano na mokende tout le temps jusqu'à présent tita chaka kongo azobela nazoreproche on était ensemble avec poto nazalaki présent nazalaki absenté nazalaki présent so tamsuku nazalaki absent tafinanga te napesana mosali o ngai motu nga mona azoloba na ye kende hôpital mpe le même jour auto akendaki hôpital ti ndenge ayokufa bon na ça on aurait été mpona poto nazalaki j'étais là vraiment Kinshasa je suis toujours à Kinshasa mwa maloba minene oyo bato nyonso baolanda bon maloba minene makambo mosusu ya chaka kongo en tant que ya bafere na ye ya artiste de danger bato bakoki kopardonne oyo bamonaki asalaki mabe me baluka kaka moyen akokokotina ye l'honneur oyo asalaki artiste à danger puisque artiste à danger c'est que moi je sais il a beaucoup fait pour les autres aide bato ebele bafamille ebele aide vraiment mpona koide tomonaki alobeli yaki mosi me yaki mosi azali yani mosi akendaki fi afrique du sud alobelaki apara yani mosi ata bakokodiongo nyonso babatanga batekele bilonga nayebi bato mosusu akenda kozwa bango ntina bakikole mpo amikotaeka na hôpital motongo kambe fo bakuna ye l'honneur aza un homme à féliciter partout moi je suis pas musicien donc ça ne me regarde pas les problèmes des musiciens mais je suis quelqu'un que j'étais ensemble avec lui donc c'est ça babi na sali mpo molingani tanga masolo boucle